Ok, juste toza sous la troisième alerte. Tozali na prison centrale ya Aru. Bino moko bandeko bomona situation ya ba prisonnier. Est-ce que na Aru toza na ba député to toza na ba député te? Oyo nyonso ezali ba électeur na bino. Président okoza na maloba olo ba muke na ba prisonnier boza ko bika bango ndenge nini? Etala bango eza mabe. Vraiment moyes ate biso tozali na ba prisonnier wa boye ki sezali te talaka ndenge na makambo yango. Yango ka pe na journal lelo tozali pe na matanga awa biso chaque semaine il fallait que tozala na biso na bembe na ndako na prison. Lelo pe lisusu ndenge tozali nango oyo ebembe moko deja yuti kokufa talaka itana bato oyo tozali na bango awa. Tozali awa na député te tozali atana mutu oyo kobakia soutenir biso na kati na mboko Aru ezali te. Ata ba vote oyo biso tozovote na bango mutu na mutu ka atika koyeba libumo na esuka po biso bino moko botala forme na ndenge bato tozali na bango awa. Sikoyo okoloba nini na gouverneur ye moko nano papa na biso ya azali patron ya état de siège? Gouverneur ye moko atala vraiment oyo ye moko nano aza pere na biso ye moko atala etandenge na tibana na ye bazali na kati na mboko epo pamba te kombo oyo bazali kopesa ye lokumu wana ezali mutu nde azali kopesa ngonga etana mutu ezali ndenge wana bakopesa ye lokumu ndenge nini mutu akosepela ndenge nini efale ye moko atala biso na miso ya mawa pe na ngolu ye po azali papa na biso ye moko azali kotala makambo nyonso bamosusu ndenge neti boyo oyo bakanga ye mpona makambo ya nini ya karti pe ya babiki aza kodeko ya azali ubwara baye kokanga ye awa na mboka na bango pe awa. Oyo papa oyo bakanga ye kouta na shaba azali mutu oyo azopeta banyama oyo mutu apeta banyama pe bakangi ye abima ne kosomba babiloko na ye na satre bakangi ye oyo akolanda katikati kuna awa oyo ayibaki velo oyo mutu velo bekese na velo pazo bazwaka velo yango bazongisa yango. Oyo asuka pe oyo azalaki mutu oyo asungaka bato po kokanga suki akanga suki na basi na nini na salon pe ngonga greve esalemaki na riwara bake bakangi ye yango talaka itana